Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba Olen Kumu mawe janangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na biso batikelaki biso nzela na biso ya lobiko ya tango nyonso butu pe moi solo se solo tokutani susu mukolo mwa lelo ezali mukolo ya yenga mukolo ya yenga tolobi ezali mukolo oyo bakoko bwa biso batiaki mbele laka pona programme etali détermination makambo etali bongoto bwa bango ezalaki mukolo ya kosala ba arrangement ya makambo ya bomoto. En même temps, sur le plan spirituel, tobengi yango mukolo ya ko renouveler pensée. Donc mukolo a pensée na biso et reflectaka topé etambolaka na fréquence ya journée à lelo o tobengi dimanche par rapport ya ba esprit o bavanda na kati ya moi. Bango nemtu bazo kopesa biso capacité wana kasi mko lelo tokutani pona tosala juste pub na biso tozo sala to lancer sous programme ya fête ya bolingo, fête ya koko bolingo par rapport ya calendrier de fête ya bakoko na biso pamba te tolobi ete bakoko bazaki na mobimba ya bomoto pe ya bomoi bwa bango na programme ya makambo nyonso tozomona ya mokili kasi bamindele baye ba jongle biso tope baibi moto ya mobimba na biso loposo moindo pe bake ba déformer yango ale baye kotikela biso poubelle oyo banda kotutisa biso soki tozokolanda bayeli biso Saint Valentin nzoka nde tolobi ke Monsieur Valentin c'est un européen baza bato lobi baza na définition mote o bakoki kolakisa biso makambo etali bolingo yango tobotami mpona koelimine Saint Valentin to proclamer koko bolingo to proclamer koko bolingo mukolo lelo na pib et fête ya bolingo ekozala mukolo ya mardi na calendrier na biso ba bantu to pe ba africain ya toute l'Afrique ekozala le 23 premier mois 5612 années. La calendrier européenne est le 14 février. Et lui, il bangonde ba yibi makambo epa bakoko na biso parce que bakoko ba yebayi ke na ba mouvement linéaire nyonso ezoko salema 14e linéaire nde azalu pleine ligne donc lelo eza loko la fête les 14 ezala loko la fête ya pleine ligne nde ba bengi yango fête d'amour fête ya bolingo. Et fête wana ya bolingo ekoki kosala makaka ya bolingo ya mwasi na mobali te kasi ezali na définition ya ba bolingo nyonso o Nzambe akabelaka biso bato uta boye na biso likolonse yango na principe na caractère ya fête ya bolingo bakoko na biso balobi tokoki jamais kofete bolingo ka moko na fête ya makambo etali bolingo. Donc pona to bénéficier bolamu ya bolingo ya Nzambe o apesaki pona kozala na biso bat na kati ya mokili esengeli to fetaka ensemble ya ba bolingo oyo Nzambe apesa pona kozala na biso bat na kati ya mokili. Donc to ko feteka pona bolingo mwasi na mobali te parce que so to fete pona bolingo mwasi na mobali obongo bolingo ya Nzambe kati na biso to ko fetela ngo mukolo nini. Obongo bolingo ya bondeko toko fetele ngo mukolo nini siko na kati ya cahier de charge ya programme élaboré déterminé ya bakoko na biso sur le plan d'amour balobi ete bolingo ezali na 3 parties. Donc na monde entier nde Nzambe asalela mokili ndenga akeleli bolingo aza na 3 parties. Première partie ya bolingo tobengi bolingo ya kozala ya batu na kati ya mokili
donc bolingo ya kozala ya batu na kati na mokili pona tolinga na biso pe totonga bondeko ya solo yango nde babengi bolingo ya kombo na Nzambe ezanga suka to pe bolingo na Nzambe na kati na biso nde tobengi yango bolingo ya kozala ya batu na kati ya mokili. Deuxième bolingo tobengi yango bolingo ya bondeko. Bolingo ya bondeko ezali bolingo oyo toza nango ya ba famille parce que mutu auti na libota moko songolo nde tobengi bolingo ya bondeko. Troisième bolingo tobengi yango bolingo ya mwasi na mobali. Et les trois bolingo wana ezali na ba programme déterminé nango, donc chaque bolingo eza na programme déterminé nango, kasi bolingo wana misatu ezali na ba principe fonctionnel na ba caractère ya lolenge ya kotambwisa bolingo na bolingo. Kasi lokwa to wana trois bolingo, bolingo ya kozala ya batu na kati ya mokili, pe bolingo ya bondeko na bolingo ya mwasi na mobali. Bolingo ya bondeko ekabwami na de bolingo. Bolingo ya bondeko ekabwami na bolingo ya bondeko ya mabota na bolingo ya bondeko ya baninga kozala ba ami. Tolobi bolingo ya kozala ya batu na kati ya mokili eza na programme déterminé na yango, ezali encadrement ya mabota nyonso sur la voie éducative. Pe eza na makambo ebele tokolobela ngo mokolo ya mardi. Bolingo ya bondeko ezali na encadrement de foyer. Pe eza na makambo ebele. Bolingo ya mwasi na mobali ezali na planification ya programme d'avenir ya vie ya batu na kati ya mokili. Eza na makambo ebele kuna na kati parce que eza pe na assurance ya motema. Tokokota na bozindo wana mokolo ya mardi. Lelo tokutana ye kaka juste pona to lancer pub pona na mutu ayebake feti oyo bakoko na biso bafetelaka bolingo na oyo lelo ekotiki welewele batu bakomo olanda idéologie ya Valentin. Tobike Valentin azali européenne, aza na droit ya kote ya biso définition ya bolingo te. Batu na batu esengeli bayekola bolingo na définition net ya ndenge bakoko na bango balobelaki eloko neloko na kati ya mokili. Yango na nde véritable kelasi oyo eko élevé to pe ko tombola boyebi ya bomoto ya bato banso na kati ya mokili pona bazala capable ya ko répondre face ya babomengo to pe ya ba bien-être nyonso oyo epesamelaki biso na nzakomba. Tolobi bakoko na biso bayebaki bolingo parce que soki totali provenance ya bolingo tokomona ete bolingo eutaki na Nzambe ye moko. C'est que Nzambe aza bolingo. Donc bolingo ezali ye moko Nzambe. Na nzela na sanza nde apesaki pona biso to bénéficier na revenu ya bolingo wana na nzela ya sanza. Pe bolingo wana o euti na Nzambe apesi biso batu kati na mokili na nzela na sanza esimbami na molimo moko ya nguya. Mwana mwasi ya liboso oyo abandaka mokili avanda na kati ya sanza pe autaki na kati ya sanza kombo na ye mama koko kiteleki nabo. Avanda kuna na kati ya sanza yende azali première oyo tozoko benga loko la reine ya fécondation. Parce que ye nde apesaki responsabilité na mama Kimpavita pona akoma la reine ya fécondation to pe akoma la reine ya mabota. Tamba tumbaki moto na le 2 juillet 1706. On toloba déjà que pendant que na sanza to pe pona milimo nyonso evanda na kati ya sanza to sabiso esenge to respecter couleur ya sanza to pe couleur ya milimo ya sanza. Toloba couleur ya milimo ya sanza ezali couleur moko babengi yango jaune mesté.
John Mesté wana pona to identifier yango tokomona John Mesté ezali elamba obomona ba roulage balataka. Donc John Mesté ezali couleur ya jaune esangani na couleur ya pembe moko ya léger. Nde babengi yango John Mesté. C'est que même astronaute avant bakende na sanza na kati ba pareil na bango balataka ba couleur wana pona kwa peser ba esprit nyosu oyo bavanda na kati ya sanza batungisa bango te. Kasi lokola mama koko kiteleki na bwazali mwasi ya yambo oyo abandaki mokili na ebandeli kuna na forêt équatoriale autaki na kati ya sanza pe akitaki na kati ya forêt équatoriale kuna na Busira pe azongaki na kati ya sanza tolobi yende mutu azoko alimenter bolingo na kati ya batu banso na kati ya mokili. Et yende mutu azoko contrôler évolution ya mobimba ya fécondation o sanza azoko sala. Nde tolinga tolobaki na kati ya sanza tozali na indirection mère babengi yango direction ya fécondation et direction ane simbami na ba département simbami na 4 départements oyo evandi na kati ya sanza ba département des esprits. Donc direction ane ezali direction mère des esprits de la fécondation de la lune. Siko bazoko travailler en collaboration na 4 départements oyo ezwami na kati ya sanza ba département spirituel de l'homme noir, tobengi département d'amour, topé département bolingo, département ya production, na département ya production pour na to identifier l'esprit ya production na kati ya mokili, ba esprit nyonso ya mbula baza ba esprit ya production. Parce que tobaki sanza aza mukie par rapport ya mabele, sanza okota na mabele mbala 50 fois. Kasi moi aleki mokili na munene parce que mabele ekota na moi mbala 1500 fois. Sikoyo feti na biso ya koko bolingo etambolaka na bilembo mibale désastre babengi sanza na moi. Moi azo représenter mutu mobali o babengi koko muntu to pe koko nzala mpanda et sanza azo représenter koko ya mwasi babengi koko kento to pe koko kiteleki nabo. Yango dezo sa la force d'existence ya kozala ya batu na kati ya mokili. Mokolo lelo e mokolo ya fête ya bolingo toyembaka 4 chansons. Un chanson de louange, un chanson de glorification, un chanson de purification et un chanson de l'invocation bantou. Soki tolingani na kombwa onya shongo tokomuna nguya tolingana tolingana na kombwa bakoko ya baindo tolingana na kombwa vidi mukulu. Soki tolingani na kombwa olenkumu tokomuna nzela tolingana na kombwa olenkumu tolingana na kombwa nzambe ya mpungu. Soki tolingani na kombwa mvuluzi kimbangu tokomuna nguya tolingana na kombo ya koja mpwanga tolingana na kombo ya abanzolie. Soki tolingani na kombo olenkumu tokomuna nguya tolingana
tolingana na kombo koko ya baindo tolingana tolingana na kombo Mungu wa mapendo. Donc soki tolingani nde tokomona nkembo ya Nzakumba, nkembo ya mobimba ya bolamu nyonso o bakoko bwa biso balukelaki biso mpona bomoto bwa biso etombwama pe ekundola mabomba ami ya bolamu nyonso batiaki na disposition ya nga na yo. Tolobi ake feti ya koko bolingo to lancer yango to fete yango mokolo ya mardi le 14 février tobengi yango fete ya pleine lune. Pourquoi tobengi en fait à pleine ligne? Parce que tu le déjà que pleine ligne sans un mobimba nde mutu aza na capacité à produire ba diversité ya ba nature, mais il y a ba différentes sortes. C'est que banda les 4 sur le mouvement autozobenga il y a saison, mouvement il y a ovulatoire de saison. On a toujours dit 4 jusqu'au 13 à 14. Alors, ça biso au ville mal. Bana mibali binde bazoko botama. Donc, ba nature pe ya ba mal ka ndem tezoko botama. Donc, du 4 jusqu'au 14, fécondation ana azoko produire ba nature mal. Ba nature ya mibali. Et na 14e linéaire nde sanza komi mobimba azoko pesa biso production ya ba différentes sortes ya ba nature azoko produire ba nature ya basi na mibali. So ba produire mapasa ana ba ozala moko mwasi moko mibali. So ba bota ba mapasa misatu ba ozala msusu basi mibali mobali moko ou bien mibali mwasi moko. Dans fécondation azoko pesa ba différentes diversités, mais les 4 autres zoko benga na évolution ya première ligne, nouvelle ligne, ti a côté en évolution ya croissance, ti na 13e jour 14e jour au pesa naissance ya ba ovule mal oyo tozolo bakembo tama ya bana mibali to pe ya ba nature eza mibali kasi du 14 jusqu'au 21 7 jours wana fécondation ane zoko pesa ba otozo benga lokola ba ovule femelle. Donc ba nature ya basi zoko pesa naissance ya bana basi. Et soki ba botami mapasa ba oza mapasa ya basi na ovule wana ya 14e linéaire jusqu'au 21e linéaire. Donc to lobi déjà que sans azaka na 3 évolutions to lobi nouvelle ligne yem tazali attaché na croissance, parce que croissance c'est juste un mouvement d'agrandissement de la ligne. La nouvelle ligne est sans joie bimisika. Mais plein ligne aza suko akaboli nouvelle ligne oyo azaki ya sikati ya koli akoma plein pe abande suko kata na pona azonga na mouvement quartier. Suko nouvelle ligne azana des formalités. Azali na croissance. Première croissance, ezali du premier au sens de la première ligne jusqu'au 7. Ça déjà première évolution du croissance, deuxième évolution du croissance du 8 jusqu'au 13 à 14. Et 14e jour, on est au ticket pour la pleine ligne. Tu es rejoint du 14e mois au 15e jusqu'au 21, avec sous-suna, mouvement quartier pas na des formalités d'évolution. Premier quartier, abandi du 15, sans le 14, a lu plein, et le 15 a commis kokata na kosila, wana koti na premier mouvement du quartier jusqu'au 21. Quartier wana ndezo kopesa quartier ya production pona ba ovule femelle, bana basi, ba nature ya basi, ba nature eza femelle et botam. Et deuxième évolution du quartier siko eza siko du 21 jusqu'au 28, nde to bengi yango ovule raté. Oye kenda kosa nettoyage na nzoto mwasi pona ebimisa salite nyonso ya ba parcours oye a conservaki pona nzoto na etika la propre et recevoir semence asika. Oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzana libumu.
Donc fête na biso ya koko bolingo etambolaka na deux couleurs. Couleur rouge ezali couleur oyo ezoko déterminer vie ya batu banso na kati ya mokili pamba te makila na biso eza na couleur rouge. Et couleur jaune ezoko pesa oyo tozoko benga lokwa production ya ba richesse nyonso, donc ezoko représenter ba richesse nyonso tout pe ezoko pesa production de la joie. Ça veut dire vie ekoki kotambola sans joie te. Siko bango baye ba bombi couleur jaune ba pesi biso ka rouge ale vie eza na détermination mais eza na accompagnement ya joie et oza toujours na tâtonnement pe et oza na ba kokoso ebele. Donc ko toye ko bakisa siko couleur o ba bombaki pona ko déloger bango na fonctionnement des fêtes de façon mutna mutu akota siko na équilibre ya ko élever o ba pesa ki pona revenir à bénédiction ko zonga na retour et pesa bisengo pe ezongisa ambiance oyo bomoto na ngana yo ezaka na yo oboyi bakoko fimbo kekele oswai na Kongo nza na libumu bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo koko kimbangu bokabola te bolingo nzambe bolingo ba message bokabola te bolingo nzambe bolingo mama nzinga bokabola te bolingo nzambe bolingo mama mafuta etikala se bolingo nzambe oyanga na nzinga bokabola te bolingo imao bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo mboka Kongo bokabola te bolingo nzambe oyanga na bakoko etikala se bolingo nzambe bolingo mangongele bokabola te bolingo imao bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo mokili mobimba bokabola te bolingo nzambe bolingo baindo nyonso etikala se bolingo nzambe bolingo mama mafuta bokabola te bolingo imao bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe bolingo liloba ya nzambe bokabola te bolingo nzambe bolingo bakoko baindo bokabola te bolingo nzambe bolingo baindo nyonso etikala se bolingo nzambe bolingo mapasa nyonso bokabola te bolingo imao bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo yo 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 bolingo nzambe donc bolingo toko fete bolingo te to wela ka ko fete bolingo mwasi na mobali a balobi siko ke mibekwa sika ya Kongo sika eye pona kocha eloko na eloko na réalité na yango pona tozwa mapamboli ya solo tina yango na nzamba bakoko atindi biso pona tosokola ekolo ya baindo nyonso tout to remplacer mobimba ya lolenge ya kibomoto bwa biso ndenge tolobai deja ke batu mwindu nyonso o bazoko yekola kelasi epai ba mindele bazotangisa bango bolingo moye baye ba définition ya bolingo o bakoko na ngana o balobelaki ezate parce que bakotelengana kuna bakomo discuter kaka voici l'amour dit ceci l'amour boye mais on néglige bolingo ateze loko moko mais définition o bakoko no ba élaborer ko ebi temps o basalaki pona ba arranger ba bimisa ba langage bacha ba précision ya ba conjugaison bacha ba qualification ba identifier ba makambu nyonso parce que na makambo etali bolingo na bokoko na biso balobi euti na verbe kolinga siko so bakoko babengaki verbe kolinga c'est que ezalaki na détermination ya ba temps nyonso temps présent ezalaki temps passé ezalaki temps futur ezalaki temps composé ezalaki parce que so balobi tolinganaka biso na biso donc ezolobela déjà temps présent et temps auto zali mais so balobi tolinganaka donc ezolobela temps passé ça veut dire étude o bako wasa kina o ba mindele bazotangisa mutu mwindu lelo eza ndenge moko te yango moni mutu mwindu akomi bolole
azoko ka susu ko réunir ba makambute po a négliger ki maele ya bo moto boye pe akota ki na ko diembela na ba programme ya baninga alelo ekomi kaka journal lelo Saint-Valentin donc un français moko bo s'autoproclamer apporter garant pona alobela batu makambo ya bolingo selon concept ya bakoko na bango et elati mboka mobimbela tina batu mwindu nyonso bakomi kaka Saint-Valentin sko bolingo o bakoko na mno balobela la place na ngweza pe na kati ya société parce que wana mno bo fêter Saint-Valentin ali fête ya ba européenne nde bazolobela bolingo selon vision ya vie na bango ndenge ba définira ki bolingo bongo yo siko bomoto na ezoko définir nini na kati ya mokili tala siko makambo ezo ya na kati ya transformation ya mvuluzi kimbangu mpona mutu na mutu amiyeba pe alongwa na kati ya kotelengana akota na ordre réel ya fonctionnement ya betinda ya nzambe oyo echamaki na kati ya bomoto ya mutu supo na to répondre critère ya misala nyonso oyo qui sous notre responsabilité oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na kongo nzana libumu donc totombelika nteke malamu mokili mobimba tolobi feti na biso ya bolingo ezali feti ya pleine lune donc tozolobelaka bakoko na biso za na biso elongo pona bakomisa biso na suka ya makambo oyo nyonso ekosalema na kati ya mokili tolobi eza fin du monde te bakofrape mpona bazongisela biso yenda ya mobimba bolingo ebande ya mokili mpona totonga bondeko ya solo pamba te tolobi ake bolingo na définition ya bakoko balobi eutaki epai ya mwana mwasi kuna oyo azalaki na kati na sanza babengi ye mama koko kento mama koko kiteleki nabo kuna touta ye kotanga déjà ke mama koko kiteleki nabo na koko nzala mpanda babota bana mibale ya mapasa pe baordonaki bango babala na pona batondisa mokili na ebande ya mokili bato bavandaki esika moko parce que na la 50 ye bandela mokili bato mwindu basalaki déjà évolution ya bato bakomaki 475 personnes na monde entier wana Europe eza nanu te Asie pe eza nanu te ça veut dire na la 1 ebande ya mokili bato bazali na forêt équatoriale ti na la 30 bato bazali toujours na forêt équatoriale la 50 bato bazali toujours na forêt équatoriale la 70 tozali toujours wana bamindele o tobotaki baposo pembe tobotaki baposo mosaka o tobengi jaune tobotaki baposo motane o tobengi rouge siko baposo ande ekendaki siko tango yango ekendaki tobaki esaki parcours ya 200 ans na nzela zamba parce que babimaki forêt équatoriale bakoti o tozo kobenga lokola village Nyangwe Ujiji balandi forêt équatoriale ti bakebima na Guinée équatoriale ba déborder na Guinée nde ba ekolanda nzela ya mai ya océan Indien Atlantique mer rouge nde ba déborder ki bakekwea na baketonga Asie na Israël mais batu mwindu batikala iwa na kati ya forêt équatoriale mais na premier siècle première année ebandela mokili lokito ya volke ningisi likolo na se nde vibra ki bakoko na biso pona bapanza na basasko occupation territoriale ya tout étendue de l'Afrique nde bapanza na bakangaki ba Butembo ba Bunya ba otozoko benga lokola ba Kalemi ba Ituri ndambu nde siko ba mataki bakendaki kosala otozoko benga lokola Kachopia et les 40 pharaons au basimbaki secret ya 40 livres ya 40 pouvoirs magiques de l'homme noir bango ba mataki bakendaki kotonga Engipito ça veut dire l'évolution nyonso tout bato batambolaki na ba clan parce que bazalaki na 3 clans oyo tozokolobaki Ntsaku lelo baloba Ntsaku nevunda donc Ntsaku bazalaki clan oyo esimbaki basekele to pe pouvoir divine de l'homme noir bazalaki na ba clan Nzinga eza bato basimbaki justice et bazalaki pe na clan oyo tozokobenga Panzu bato basimbaki secret ya technologie kokela babiloko
Étant Égypte ekufaki na 12e siècle bakoko bazui évolution ok ça royaume Congo na royaume Congo nde ba clan botami et ba tribu botami parce que dans 1570 tant royaume Congo ekufi ba portugais ba kimi une influence ba que ça Saint Paul de Luango na 1608 lelo to benga Angola ba noir royaume so baza kuna ce sont des congolais dispersés na des ordres européens ba kotsa na ba mabele na biso nde ba noir ba kenda kuna ba chassa ba portugais bakanisi ke bazui indépendance totale nzoka batikali na instrument colonial ya exploitation parce que kuna baolo ba portugais c'est que nde ba utiliser la langue wana Portugal a joué déjà budget moko boy na niveau ya Angola na kati ya bomengo ya bana l'opposition moindo bazwami na Angola ekendaka pona ko bongisa vie sociale ya ba portugais faut to kata siko ba makambo wana nyonso pona to bimisa bo moto na ngana on a crise. De façon, bison de tout ça, ce programme, vous voyez, ndeni to pesa bango. Et vous avez sous nos obligations, te. Ndenge bazo ko nyonga ba konzina biso lelo. Kimbangu alingi ko kata ba chaîne wana nyonso pona apesa batu nyonso liberté. Ya koloba pe ya ko défendre o ba pesa gi bango parce que o ba pesa gi biso esenge to batela yango pona ba génération nyonso. Oya, ezaka to sa calcul ya biso o to za lelo te. Parce que biso to koleka ba génération monsieur koya pona biso to tikala na bo moya seko ba génération ande mteko lobela biso na kati ba histoire ya ba parcours ya makambo nyonso to komonisa donc o eza génération ya bitumba e ko tika trace oyo e ko ningisa mokili momba pona ko pesa bokasi na ba génération le poso moyino nyonso e ko tikala kasima monde entier bando ko tosa bango na makamu isi minene oyo e ko monisa manakati na ngana yo o ba préparaki bana bilaka pona tozongisa droiture. Il y a principe na caractère etamboli onzambe a pesaki na faveur ya batu nyonso pona to sepela na elongo boyi bakoko fimbo kekele o swani na Congo nzala na libumu don to tombeli nteke malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés bole ibolamu botondi nesengo donc feti ya bolingo tolobeli ezana définition à 3 bolingo na kati bolingo ya kozala ya batu na kati ya mokili ya ngwana nde bolingo ya nzambe e bolingo ya bondeko pe bolingo ya mwasi na mobali ba bolingo ya nyonso misatu yango nde to ando ko fete tele to ko fete ka pona bolingo ya mwasi na mobali te wana eza démagogie parce que to yo fete pona bolingo ya mwasi na mobali siko bolingo oyo eko soutenir bolingo ya mwasi na mobali eza nanu ba bolingo nyonso wana ifo etambola na kombo na nzambe pona tosala bondeko ya solo parce que so etambola na kombo ya nzambe te ça veut dire ekokota na ba démagogie na kati moye eza esu ya kombo ya nzambe eza te c'est ba bolingo ebele bato baosalela lelo eza ya kombo na nzambe te d'office makambo ebando sama kuna na kati eza toujours makambo ya pasi na motema makambo ya kotutana ya kobetsana mabako parce que ezangi kombo na nzambe ezangi bokasi oyo bando kopesa yango etambola na sembo nyonso ansko to etolobi ava to fete ya bolingo mwasi na mobali to ko généraliser nyonso tout ekabwanaka te parce que bapesi 3 bolingo wana na faveur ya biso bato pona to vivre ne sengo ya nzambe na kati na biso oboyi bakoko fimbo kekele osoye na Congo nzana libumu pona mko lelo tosuki wana tokutana na mkolo ya mardi pona to célébrer fête ya koko bolingo banguna babengi on Saint Valentin biso to benga on Saint Valentin te parce que to bike bolingo biso to ko fêter ezali ya o bato ebande ya mokili ba trasaki na programme avant ngana to eba bolingo to kuta déjà programme moko élaboré ya cahier de charge ya vie na ngana et pas bakoko na biso ya ngwana nde to kolobela ngana to ane eloko te to ko sala pona to bakisa makambo do biso to bakisa nde développement na esika o bakoko na biso basukaki to changer encore ba forme mais toujours kengela toujours même discipline même caractère même principe nde to kotambola malamu pe bomoi na biso e ko sepela na bolamu nyonso o epesamelaki biso na kombo nza komba mukolo malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba.